Bonjour, bonsoir, balandi émission malaise. Balobi na masolo ya net botiki la Congo Millennium. Soki bino boza makambo biso na Congo Millennium toza solution. Kaka ndenge zalaka. Merci à toi, mon boss Ricky Dibenz, mutema et maman Jolie Dibenz, maman Ngouli Pomme Verte. L'émission elle est là dans zanga mon côté, na profiter. Na pesa bonjour et pas invité nanga. Bonjour papa. Oui, bonjour, on a ta mal à l'aise. Oui, que c'est présenté balandi émission mal à l'aise bye bye. Wa nga artiste mbembe machwa kunchwale wana album egoya mwana bandal biso soka to aka bana bandal na yo pe nataka mwana ah usibiso be avena bana bandal babi bana de le penato yambi mwana bandal ya solo artiste mbembe tumkumuna makamoko mko circuler trop dernièrement ba uté ko publier journaliste amunene oyo yebi ngana yebi lelo susu journaliste mususu ya munene susu Blaise Wanga ba publier est-ce que ça va gêner bango ba luka base ou bien ezani pona yo bon nata mal à l'aise ngana ko mona so ko mi ba problème ba mo chabiso au moins so makamna ba ba zo sali zo simba te batika ba to publier papimboma ba publier qui et ça qui rage mon kobo et ça les bateau bien te to ka sous des blessons comprendre au moins ceux qui bazo ça ba gena bango na basi na bango batika makam na bango to lembi na biso ba publication na comprendre so bazo luka moto ba luka on ndenge mususu on comprendre na ndenge bena mabete nata au moniteur to za boye au moni to vandaka to ya to tali l'internet to ka ba publier ba beta maso musu même si on comprend pas bêti pena maso mususu mais ma biso pena nenga vitesse to ya to beta maso la mboka to ndoya publication wana ko momone ya ba moto na bango ah oui ba moto na bango na ndeni bon ya ba moto na bango bana posa actualité yo bien ngote ngape na go ya pe boye bana na moi cité ba franginga pe photo na publier nzoka nenga mom na publier ngo eza basi pete bako se mais eza pe ba misusu eza pe ke ba jika ka kimtea mabe na jalousie babi azaka na ye aza kombo ya azo peser tout ça ka molongo ba pe photo mutu mususu batie film pe batie ya mutu mususu pour saluer ka kombo na ye ba ebite ke eza pe na bien te so batabongo pe ba osala bongo. Oui, bato bongo pe basa bongo mais pona ngai attaque mobali ko sala na ko bimisa mutu na identité mabeza mabe makasi ozo sa muninga pe ba ko sala. On comprend? Bon, totika ko milata. O moni na yo comprend que eza actualité na bongo ba luka baza na succès. Moni succès faut ko ebande na ko lukango. Succès pena faut ko ebande na ko lukango na ndaba jara boete. Ba tamite mamabe ba komana bango tout le monde a commandé les gens ba tout mete mamabe mususu mete mamalamba ali kombo oko sa no pe kombo pe ba okipe te mususu pe osali pe kombo te ba kipe o bazali ouais lobi pe lo moi bien mais siko yo lobi ke za ba jena bango bazo luka actualité na bon est-ce que mutu ye mo penza kozwa bonzoto na ye a publier yango baza pe bo batajara bon oui bazako bazali mususu o mona boza na pasité mais au fin de l'eau là ta plaque na liboko bo plibier a bukana ki ba okele pe mawa mais moi non mais biso ndenge mususu maître mon vieux Jacques Maïlanda maître di 15 lutadi la mère d'Ebstrocade ou alobi kombo no za pena kombo no epezaka bazoluka ba vi na kombo na yo tozanga bango lisu kala te to ko samba na bisiko pourquoi que vous avez basse à poto. Et c'est rare. Au moins, un journaliste, un chroniqueuse, un bal moko poto à publier. Pourquoi ça ka bango? Mais basa poto on pe na nenga mabete basa poto basa belé baza ko tula. Basa belé baza ko tula. Au moni un mois si so moni mobali moko asali na ba jar moko bo ko tika na. Et ça ka publication te yo zo publier mote bo pe so ba publier. Eza scandale. Yo pena ba rezo pena le msuna mobali pena ba obima no pena ba lavo pena mbemba live. On comprend. Mais baza rotula basa poto baza rotula ba linga ba mibali la bana ki sasa ba mibali pena bana ba na ki sasa ba pena na ba vrai amour.
En tout cas, vous comprendre, c'est l'ambiance. Balobi, boy, la bino ko linga mibali na kisasa, bazana vrai amour. Boti kana bino ko publier pour isa bien te. Mais siko tango mutu wana zo publier photo wana. Neti to mona ya journaliste nani oyo to tangi kombo nani papi mboma. Ezaki muninga mwasi azui a publié pe le ngine bimaki mais to hôtel pe vidéo ya Blaise Wang ezaka ba pré bongo te moi flou mon beau est-ce que cause un montage ou bien eza pena vraie vidéo momi ka sala na kimtama be pe komaka bongo so ba boyi na bango yo ba ba obala ote ozui image moko na photo ya mutu image mususu otie siko ngape elobe na ondi mateke eza pe bango te. Bon, so basala ngo bango basala ki mpona bango bongo mitali bango image ya mutu bacha ngo pamba te image ya mutu so bacha ngo seke ezaye mais siko mais na ndenge pena mabete mal à l'aise na ndenge pena mabete basi apoto boye ba pe kolinga pe tala kolinga no pe ozwa mobala sa ne pe kombo te kombo e robomisa pe bino kolinga ozwa no mobalo asala kombo te lugano ata mobali moko bo sala ye au salier pe abimene dalenea et ça lo bien bino bolika kozwa mutu moko boy azana makike belé azabo ya sala kombo nini bo il était comment non ba sointe en tout cas na habité ah ou balobi baza sointe merde stokadero balobi kombo yango ezobo mama kambu kombo ezo peser merde stokadero mais ce que ça pe na batu mususu a rose pe vidéo eza image de Blaise Wang ati mais azui kaka vidéo moko ya ba camerounaise moko boye ba lor sebele mwindu azui ndesi photo ya mal à l'aise ati na profil siko batabongo pe bazali pona kimtama bem pona kimsuza kaka pona jalouse musu kaka repo merde ça zara bien pona ta mal à l'aise zara bien po vienanga Joël toi-même tu sais nzola azara bien pour na belavé de Londres moi sans la mino azala bien bata bongo suko ba fille ya bongo ba garçon bongo pour na yo golo bani ba fille ya bongo na ba garçon bongo moteke ba beta mabe bana ba jar moko bona ebité omoni ba jar o tozo luya to lukela bango kombo bana espace te pour na ngapene sa mabe kozwa mwana bato plibier eza mabe makasi quelque soit to bimari na ta 100 fois ba plibi a raté bolingo ezaka seka motema on comprend bolingo ezaka seka motema muto ebi mabe na mabe azwaki quelque part kota jona ye kota moba ya mwasi na ye tokendaka nango na kanda mesila nango mais ya ba plibication eza mabe ba komi na ba toite moko boye plibication leki trop bo plibi ata fufu ekiti ko s'il te plaît bo plibi ata fufu ekiti biloko na mboka eza ekiti bino bogomika so to kotika internet sibonde bo pela biso ba mega tiki tema to abato net yango bogomo tindela biso pe buzo bato lembi basi apoto bo tulambe bo lingande biso ba mibai to na kisasa to na posa bino bolinga bino zo bato kombo te po kombo ezo peser mususu mona kombo bo mane na la teka apoto apamba zo yana zo zonga publication eza mabe mal à l'aise nga muko ba yoka ka ba plibier mal à l'aise na yoka liboma c'est que non ça l'émission mutakala ngam non ça l'émission mutakala franchement na ebité oui bata bongo ba fille bongo ba maman bongo bazana bango aninga a baby sa identité mal à l'aise azu photo moko boye image moko boye ya camerounaise moko boye na ba lox pena ya mwindu azui natama photo natama à l'aise ati azui filme wana ati photo natama à l'aise mais ba musupe ba hôtel pe babite natama à l'aise bito ebina makambo te ba musupe ba ya mitema mabe ba ronzi mala bango batabongo bazana bango de batabongo soto byolandila bango to fula bango de to fula bango te to pesa bango pe chance te po bazana bango bana poto mo ya kala ya bongo wana ba poto akala ba poto wana bango bakendaka ba ebana otinda mutuka te bango bando benga saka batu na poto bando benga saka batu kala na poto ba 4 ba 5 mais lelo batu ke mo ba poto ba sala na bango magam na bango na époque na bango d'aller bon mais siko poto comme une vision jeune so kemi qu'il faut en la vision so comme na ba niveau moko ba publication keba ba yo publier pe legi na magamba sa legi no pe na kisaso zo ye ba te yo ndeko mobali ndeko mwasi tozo plibier
mobali no bosaki na ye bosala on pa leki na yo ya leki no eza plus mauvais et comme babenga basoda na commune o ba okanga batune kasho ezaka na se et simbata mama natande ana mutu kongola ka mutema mabe na ndempe na mabe te ngaka elo na oloba bino ka kongola mutema mabe conseil nyoko pesa Blaise wanga toyoka ka pe quelque part pas marié mais comme si bango pe bayoka ka te po dernièrement tout le monde a eu mon dolobi papi mboma yeso akomi akwina piège yango yango basa poto ba mvwa misaka bango yango bazo stinga bongo bien ndenge nini conseil yoko pesa epo tanga mona vidéo pour publier yango pena ba fiso côté na Facebook au mona ngo penza ba publier yango conseil yoko pesa elo moi moto ya soit disant aza marié est-ce que marié maman moi n'était mta publier to moi sika ya libanda. Ça les problèmes to condamné pe kaka bolem somo na pe maman moi ndenge za maman moi na ndimita ko sala zaka ba makangu ne baba makangu bango balinga bango mopo ba star ba biso ba star bo ndeti bino bo balinga biso bango moko apo ba komi ko publier bango moko pe kaka te to melaka pe mbondo te libanda pe basala mwasi anda kuna mwasi libanda ba melela ke mbondo te ba basa ndaku baza mo te tozo kenisiko na mwasi je mo boy mususu moi ça muto a publié photo neza moi ça libanda nga conseil na pesa eloko sa batu ba osala on pe leki na ye mama yo soko plibiaka ba mibali ba osala pe ba leki no bongo moko ba osala ba leki na yo place ete nga na pe soka conseil to banga ka nzambe linga mobali no ndengo linga ka ndeko na yo il faut ko ba ko bomba e conseil na pe so yangwana bolinga ka nzambe boza na couple tika ba biloko wana na kesu ne pas mobali soko lobaka maloba mibale komisa kango soko lobaka 3 komisa kango kolinga ko dépasser sous ba moté excès de mots lem so moni pe publication ne excès de mots chéri moni boy excès go laka keba be na go laka basi musuba ko ka go laka te chaque jour la temba motika le roi avandisa kombo te po ba avandisa kombo eza bato ba bima ba betaka libanda yeni mais Blaise wanga leke soleil wanga avandisa kombo ta salande kombo ko vandisa eza bato ba vandisa le roi ba pauvre pepe kala vandisa pena kombo na ndenga mabete asalande kombo na ye vina biso feregola bon wana yo mtolobi sa na ebite wana yo mtolobi na héritier watanable wana yo mtolobi wana magam na yo eza droit yo foko tanga bato wana nga na les bogards eza normal eza logique ya chino abi mikolo disque c'est bon penza captuno bravo to sepeli penza musala kitoko umela na yo. OK merci na ndenga ba propagande sali bango ba vandisa ba kombo na en tout cas actrice même zaka muta polémique propagande na salinga za député non na bien o sala propagande ya ba leader yo oza chroniqueur omoni te ozo poser question oza na droit tout nanga batu mena ko répondre pe batu nyo sauter il faut tout nanga batu na solola na bango surtout solola non ça bango d'aller bon c'est bon musique na bango c'est bon mais tout solola te to solo landene se to kutana naka na baline iya mataka avion ngala msuna kinana naka Brazza Angola et Sili mais ça déplacement mais déplacement tout ça en Afrique et ça c'est logique na boité bato tangelinga en tout cas coup de chapeau ba gros bisous na bibino mais ba kombo na ça plibisé na binoté biba na banda ndi bolinko boya bino ka banda c'est Paris bolinko boya mais banda le salama pona ni na koboya banda lelo ti oyoka banda lelo batu baganga ka balobaka batu tu baza maboma ezate ke liboma o te oyo lokota biloko esalama pona koboya ya omona ke ba commune tout ya banlier o satike za musika ebanga banda chaque jour bana makata ba teti to banga banda te po ngamo ko soda ya mona makala pene propre Nazarana. So na tali pe na musika na moni Landry Mbil le roi Landry babi mona banda la solo. Na moni pe papi les sages mona makala solo. Ba prêtre sous baza pena na makala, ba mère d'Estrocadero ba charge comme bezo peser. Na bien mutu na mutu afula komina ya. Mais si ko mutu zo fula na to ya komina ye. Ta bazo cha to
et ça charge au fula na commune auto boya te mais ça différent tout kaka ndem des obo ma charge ba obe kete commune mais tant muto bon na bomi na batu te ba prêtre basana bango partout basa partout à part prêtre moko za ne ka Jésus biso to ba demi prêtre pour to kufa pour esa kufa ki déjà c'est quoi ki biso moko to c'est quoi to ebité so to kufi ba prêtre basa partout mutomdo na tona ya okumisa ngiringi na prêtre na ngazali boss na nga mon papa chéri Ricky Di Benz prêtre ba boss d'ailleurs sur lobby 5h 11h30 aussi pena message à Wester on ba prêtre pour ba prêtre musu ba benga bango pe ba boss mususu ba laka bato babi musala kizengezati mais ce que biso boss prêtre makasi ya solo ah yo boake po yo zwaka ngano na zwite mais funa ndima ozwande ndi yo ayebi yo to yango na kasi c'est ça le problème ngaso na boake ayebi ke na zana émission ya Nata mal à l'aise ayebi ke non Nata tuka artiste ayeboloba na âge wana pena so na boake menga funa sutuka Wester déjà na lala ki lelo lobi na tongo déjà 5 ele baby na koti na nzimwaka na bendi na système na kotisi Yaya Mbembe artiste Mbembe maître Dickens Lutadi la solisanga bien balobi Jacques Mailanda Bonambambi Bobo Bolakoko Joël Zola toi-même tu sais mon vieux Izi Maele na seki bango po babi diki conseil ni okopesa elo mona bosani na bosana ebe na bosana lobi basa poto bayana bango bowlinga lobi ngo basa na bitula bayana bango mais basa poto ba lobi ka bango so baye balingi bino bozungisa onka makambe bele oyo poza so na moi chéri na mo boye moi Marlin Kamala azarawana yo poza na moi chéri no zo benda kuno zozwa bango pe bakumina bango dessiner ba comportement na bino ce que yo zo benga bango montre bino bo décevoir bango te ba mi bali nyoso te ba yana bon et pas nga boza décider boza très à l'aise ba yana yo za pour ça ozo no moko na te baze belé baza ko tula toujours aider banka na aja bolingo te baza ko tula batika minene po malili ya poto rien okoza no na poto menga na kisasa mena ateti olegi no nga na mo mena ka ateti babi ko peta ke loko wana te moni soza na loko wana te na nzoto na ba monelo mokili mobimba basi ya poto boya ya mboka na bino mibali bazawa ya ko ba no mobali na poto ko ya balo apese mukando kimi na yo mbongo ko abeng satan de na ye abisata mutu te na vi na ye ata mwana ta leki mele ya bali yo bapese mukanda yo comme na poto komi ozaka na vision mususu babala aleki te moi je suis yo bala mobile na yo pexe point e boso ngenga na sale mabete mta salinga mabe bino asala bino kama ngakunde na zana linga mta sala nga mabe sala nga bien ngabino moni basi to poto na posa bino na zwa déjà ba blessé na ba choc na posa siko o akolong sina elongwa nango na va na mutu pe na ko comprendre nga na nenga mabete biso mibali na basi to amabe mutu malamu asate mutu malamu aga nzambe. Voilà artiste Mbembe to comme ne peut na fin émission Bella de Londres yozo bank sanga fort moi demo moi libanga nizala kaka pour bino bana banda de bozaka bateti o bisanga liste ya 1000 personnes de l'exina minute te papa moi 3 boka pena mutu nozo boka Bella de Londres wa petite sœur chérie wa leki landinga Bella de Londres na bige Western nyoza ponge pana yo Nata ayebi déjà Bella de Londres na posa na sentir yo bebsenga bientôt ya kisasa na yebite bebsenga kaka yebiseki okako yebite mais na yebite mais on sait obimaka puisque tonde en tout cas Bella de Londres ba gros bisous na pesi Richard Post na Finland Daoud Wing na Jubek Ami Dambala mama na Morida Junior Louere na bosanité Bionic Kashala ba massa na ngapina ba na Paris na osambela bazwa batindela ngambongo pona bazuite nani bazuite bazana Paris o ba na Paris na tangi dia ba kombo na bango à part grand frère Richard Poitina Daoud Wing Ami Dambala plafond bango de ba plafond bazui bango dia ya tongo déjà pona lemba Western nyona comme ça on le quoi pongi le quoi mwana bébé so na la muika bo bachubi bébé lisapina liswa bandole la libele
bon bakomisanga western yo ekoma nanga na Paris kuna eloko ezaka nango te nayebi te babundaka kayo eza nango mpo bato nabwaki bango nayebi ke babunda bazwa so bazwi esalanga bien babebe mazono esalanga bien nayebi ke na toyebi ke bamabanga eza ebele naboya nango bwaka bato mpe baotinda te me napesi Paris mobimba mbote shisha mabwana Pexi mabwana na pesi débat lokosa tonton bokulaka plafond. Ah oui, to bonomo boyo kindenge artiste mbembe mwana banda la solo alobi na bino bato bozo publier ba photo ya baninga lope ekomela yo lope kezwa ndeko na yo na bino pe bozo kosa ozi filme mo ya camerounaise ozi photo moningo tie pour kaka obebi sa réputation ya nzamba yebi est-ce que bunda soko sambi na moi okosamba pe na butu munumbe kwami donc merde Trocadéro kombone pesaka mon vieux lotin lotilo lotin na Bruxelles Freddy Makambo na Bruxelles Joël bobo bola koko balobi mobala mwindo Roi Landry babi bobo bola koko balobi na ozela ka téléphone ndingo lobaki yo ko sarate ko ça jamais ba bizu na bino nyonso bela de Londres mon vieux Gisin Djera Bambo Tebele bye.